Pour na yo vraiment kobala vraiment moi si vraiment pour na vraiment parti pour na yo vraiment yebisanga eloko nini yo bakoki montagne nini vraiment bakoki ko pesa normalement na kata parti. Ah ben na kata parti pour na ngato pour na en général. Pour na yo na zolo ba pour na. Pour na nga na libalo ya nga. Ah man baba so ko tata 6,000 eh. $6,000 olinga mbalo to vanda 50 na ndako. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Bonjour, bonsoir, Balandinho surtout ya Congo Check Check. Bienvenue na kati émission na binoto Vandela Masolo na kati ya salon. Pour na ko banda vraiment boye ba maman na likambo o yelinga lisusu liboso na bino na ko banda na ko pesa mbote na mon boss. Hein, si vous mutombo ba gros bisous place aux ali na bossa nite muto aza sima caméra o boza ko mona bilili ezali ko bima kitoko boye bonzenga liboso na bino metitimba donc place aux ali ba gros bisous. Maman na likambo oyo si jeni ni ote na yeli bino na mokolo lelo na kati nesika oyo ezali to solola na bino kombo émission na biso ezali to Vandela Masolo na kati ya salon donc na kati ya Congo Check Check ndenge toujours boyebi idéologie ekokwea te na makambo masolo yango nga petanya weloli na yeli bino susu masolo si je ya biso ya mokolo lelo ezali nini ezali ke selon coutume na biso. Donc il y a RDC ndenge komi koza donc selon comment je peux dire selon d'autres nabiso donc selon mabala na biso ya coutume ndenge komi kozala kotala na mabala ya kala oya bakoko na biso ba mama na biso ezalaki soki babali bango ezalaki mona mwa symbole barosenga mwa likasu barosenga mwa mungwa barosenga mwa eloko moko boye mpo nozwa mwasi na yo mais lelo na kati ya RDC pardon nani denet na sali on nini oza problème nanga on m'appelle ma classe mais lelo kotala na kati ya RDC mabale komi soki pe ya koteka bana et soki pe bazobalisa bana tozoyeba te okomona na kati ya liste ba mususu bakomi kokoma ba TV ba mususu ba kabelo ba mususu ba chanel sa ba mituka ba mususu ba moto yango wana na boule ya Congo Check Check TV avec mon boss Sibu Mutombo alobi notanya il faut ko vendre ça vraiment masolo ango ko solola na bana Congo ko yeba nini ezoleka wana est-ce que libala la biso vraiment ya Congo bazoteka bana basi bien bazobalisa vraiment bana basi ça plus tarder je suis pas seule ici na kati ya plateau na bino nazana bandeko na biso ba congolais yango to komi vraiment na kosolo mena ko sepela moko à se présenter ba op ba yebi bango ba koyeba bango ba op ba yebi bango te ba yeba bango na ko banana na mopandi na ngai ya loboko ya mobali bonjour maman. Ouais, bonjour. Kombo nani na ba o baza kolanda yo? Kombo ngai Ephraïma, autrement dit encore. Donc, vous avez na kati ya makambo. Biso nyonso ka bato monda ngo to bunda kaka. Ouais. C'est ça, merci beaucoup. Nakie pa ya papa na biso mbote papa. Mbote maman. Kombo nani na ba o baza kolanda yo? Oui, kombo na ngai Pierre Mabenza, artiste et comédien. Il y a un groupe Aigle Royal. Ah, vraiment. Na komi suswa na loboko la nga mwasi mbote mama. Mbote tania. Bien sûr que nga na yebi yo déjà baza kolanda yo na kosepela pe bayeba kombo na yo. Crispine Kisoka, moi ça Pembe Emetre Sexy. Ngaye, makambo po mo la Congo Check Check TV. Laquelle ya papa la biso na mo papa ça dans méchant malembe pardon. Toza dire ko koma na kata masolo mais na kosepela bayeba za kolanda yo bayeba kombo na yo. Merci Tania Wiloli. Moi ça commence à Pembe. Comment on aura Kelly contre Maître. Lelo na ye bande kolanga ba téléspectateur au CP. Donc pas masolo belé na bino.
Vraiment tovandela masolo na kati ya salon balobi oyo makambo boye mpo mona yango eza kaka na kati ya Congo la ya Congo check TV. Donc s'abonner belé vraiment quand je dis belé donc massivement s'abonner parce que mona ba histoire a boye mona makambo boye toujours na kati ya Congo check TV. Na kokende muku c'était vraiment na komeka kozongela vraiment et pas ya maman na biso Crispine Kisoka mwasi ya mukuse babi 1 mètre sexy Crispine Kisoka kolanda vraiment sujet na biso po na dot na biso vraiment ya RDC ndenge bato bakomi kosala liste boye nazo yeba te vraiment kotala mabala na biso akala oyokaki ndenge na utaki koloba na kotala mabala na biso ya lelo ndenge na utaki koloba en tant que femme yebisanga est-ce que ça vraiment bazoteka biso bien ba parents na biso balingi donc bazobalisa biso bien bazoteka biso côté wana mekana ni ko expliquer. Merci Tania pour la parole na bandi ba téléspectateurs oyo bazolanda biso na kati émission yo mususu bako sepela na réponse na mususu pe ba kozala contre nango. Bon, sans pour ne pas aller trop loin, pour nga ba parents ba tekate. Ba parents bazo tekate, ba parents pe bazo sala commercité pour na bana na bango. Nga naza pour le parent oyo bazo tia ba dot na bango selon ndenge sengeli ba tia dot ya mwana na bango. Pourquoi je dirais que je suis pour? Parce que par exemple ndé toza boye. Ce que yo lelo oza awa ovandi pe tozo sala émission oh c'est grâce à nos parents. Ce que papa apesi mbongo apesi yo kendo tanga classe po yebi que un jour moi na ngai akozala mutu munene. Mama yebaki que un jour tana kozala journalisme akozala journaliste pardon yango apesaki yo mbongo okendo tanga ba classe na yo. Tolobi te que comme ba parents de bazo tanga c'est ba classe ba tiango nyonso na kati non. Pour aussi un homme qui veut valoriser sa femme, a coupé sa dot naie, selon pe bozui naie pe. Ah pour ça moi si naie azala honoré, a ko bakisa na mbongo, ata papa asengi wewa moto. Mobile azane nango. A ko somba pona moi si naie pona bolingo naie. Bon soki azana ngote. Ben soki aza nango te to se préparer bon ba ya et pas ba bokilo maboko pamba te oh na mo déjà papa salinga ozo bala nde aza na kuta na mobali na ngai alinga bala Crispine Kisoka yo kasi na memeka bulu yeke pa na biso te no wesa chérie famille na nga toza boye na ko expliquer ba mema mobali famille no boza boni boza ba pauvre enda yo bon non a ko bon sa biso te po yepete muto yo si ça va passer na biso mobali pe andeko nanga pete mta aussi ça va passer biso non je veux lui dire que na famille na biso na coutume na biso to senga ka boye alors mukola libala na biso chérie on doit déjà se préparer ba mema mobali te lo peso boma bandeko na biso basi yo obali olingi mobali obi poche mobali te bovandi na ba ne belo obi poche mobali te bon ba ne belo no solo ba oye ba poche mobali te mingi baza ba bazo ba bomba ye bana bango te ya on ba na papa zo seka Crispine Kisoka na kenda no papa la biso papa o ki sije na biso ba mibali ba kolela papa na invite soki opposant marqué ba mibali ba kolela ba mama Tania mekana nu ko solo la biso oyo pe na nu di solo pe pa ba ndeko na biso Congo check ba yeba. Madame, nde toza boye toa ba chrétien na loba tosambela rapi na sepe na question motuni a obine soki mbala za na moto osani aseki répondre te ma aseki tout est la pe misusu ba commission de roi de commerce moko boye fula singa moto poani olani la pe papa na pe bien botam su yete mtatangisa ye Oui. olani la pe papa na bien botam su tout monde otam su tanga ndo singa mbonga ne vala nda oboya ma singa moto asinga voiture asinga nini pour le nini mais parce que ba para ba lobi ke bana bango bazo bimisa ba mbongo na bango pona bana baba kondima pete ke bana bango ba kende libala ba $300 pour moi ça ata ba $2000 $3000 pour nga na mona buzoba pour nga na mona buzoba ato bimiseli mo $300 ezala na o sel pe fête tamsu o kala ozo ba cadeau de la posino pe de la te parce que ça no mi boma ya buzoba parents normalement so bali 6 mois na basala ka symbole ata ba symbole
Oui, non. Yo pour la yo attendez ça la ata musu maputa mama ata musu po ba musu ba koma ko senga moi pièce maputa mama ba sengi 10 ba tantine ba leke be Ki mutema mabe ki ya Congo moni Congo ko ya to bonga te pona nini ki mutema bezo le katro libale comme le lo moko o ka ba mwana mbeki ya ebele pe o ka ba mwana bo mwana po ki nanda libala bu abotite o ka ba mwana mbeka te o ki nanda ka mwana injo lobi pe o benga yo sengi mbongo yo tangise ki wana yango etinda ke luka musala oyo etinda ke luka musala un jour ye pas bon sa vie na ye yo tangise ke po ye pe lobi a bon sa vie ya bana na ye tangise ke te ke po abala po sala babi ke parent na ke non n'est pas maman la biso a parent atangisi vraiment mwana na ba nini mwana ni master atangisi mwana ne matina niveau ke a master wana baba to batanga mingi ndenge balobaka maintenant sikoyo yo mobali moko wuti soki wapi ta musa soki mwana na yaki otangisi ta musuna na Benin ou bien ki otangisi na France azongi maintenant mobali siko aya na mboro mwa muke pona bala baba panga ba komi ko telemela ba bi pas question marababu matanya obodi kuzandoki ezaka te popumba omoni o ba parents na biso ba sala lelo surtout en Afrique ezaki sorcellerie soko tangisi mwana na yo memie ba mboka nini otindi soki wapi atanga ba classe c'est pas dire que non mobalo akoya ko bala e afuta ba mbongo lo botangisi la e tango tangisi mwana na yo mwana asali pamboli pona ba boti de 1 et lobi parents ko lemba mwana yo akosunga atana mais c'est pas dire que non comme autant que ça il faut assommer ba immeuble atongelo ba biloko a dégâts pour ça bien même quand ta maya pesa juste ta maya na ko pona mela ba mai wala ba para ba lingi te ba para ba tangi si bala ba ndoki ba lingi te matania au moins la parent mususu a te facture ya libala mwana na ye asengi $5,000 yebisanga na mobali oyo mais $5,000 ils étaient payés pour ça 5,000 ko calculateur moi $4,000 mais ça que belé yo na matania obandi na $5,000 pour mutaka calculer na combien pour suka na combien pour etika na combien mais suka ngona ba 500 ba 3,500 sikoyo zo moso bo kakoli 3,500 ngo lobi ale to esko na bio parce que ba barabilo ba senga na kutimba discuter ngo te totali biloko j'ai un ami azobala Michel Okenye ba senge ba minduki basengi hors bord et ça sans citin libala et ça qui camaraderie comme c'est ko simba comme c'est ko simba te nga pena dans un contre pour na ba parents na biso surtout ya Afrique au moninga soki komeli ngai vraiment franchement je vous dis ngai na kokene na pas mbali na boto bota bana bo boino bolongo na la femme babiba basi basiliki zela ma Crispine papa linga loba papa taela biso likambo papa yo zali mobali papa yo zali mobali yebisa biso ke kobala mwasi na yo ose koloni nga naza muyombo ke kobala mwasi na yo oke kobala mwasi na ota mususu otekaka mai obio salaka la cabine obino mwana mwasi tovandine mwa 3 ans na sepelisa ni na biso mibale ekoma musika na kene kobala yo ke kobala omoni basengi yo kiech ya mutuka basengi yo moto basengi yo $5,000 basengi yo Ange Kabelo yebisa biso na côté wana mama Tania nalandi bandeko ndi balobi moni toza mikolo tomoni pe belé moni ko répondre ya kuna mwasi ndalobi ba parents bakomaki ezaki bondoki to pe ba déborder pe ndeko wa alobi keno ezalaka te nini ezala te imagine toi mobala ye oh non nalingi na bala yo donc justement ngelo banini ngelo bakeno à se préparer parce que kozo mona batu au balaye ezate keno teki nguba na kwe 2 jours okangi économie na yo ya 2 jours ça les a pas non ça les a pas si papa la biso ya titele la biso likambo ba chani kaso ba comment déclarer pour la mabala misa les a te kozo mbonga kosomba biloko wana nyoso eza bongo te lelo ba parents batangisi biso na pasi netinga naza célibataire la débrouillard nanga asala art et lelo to eloni ne permettre ngana koma na point wana te eza pour na mona kokité tant que kokité on ka mona ba tundenge ni
lelo pe baventure bakomi ebele na kati ya mboka na obala yo naza na ntango apasi ekosimba lobi ntango ekosimba azwi mwasi mosusu. Oui, moi je trouve c'est normal. C'est normal les parents yo sikopo na yo ezala ngo normal bakokila bakosenga mutuka okosenga moto opesa na yo sans problème. Bonité. So lingi mwasi na yo. Eki ndokite? Yo ndo ko sa famille. Eki ndokite. On le bin normal pour nos balité, c'est ça non? On le bin normal pour nos balité. Mais c'est là qu'on va la pointe. C'est là qu'on va la pointe. Au moins, on va la pointe. Yo mo va tirer parti 500 yo mo tali na o mitali pino binza nzambe. Ata utozana ngo. Au moins ata muto azambo. So ke bala bakakulaka toujours parti. Bosco bato bazana, c'est bato bazana te ba bala te. Oui. Balobi peut-être que bakakula peta. Bapara bazolinga te zana nuna na tolo crispy soka pardon pona yo vraiment ko bala vraiment mwasi vraiment pona vraiment parti pona yo vraiment yebisanga eloko nini yo mabakoki montagne nini yo vraiment bakoki ko pesa normalement na kata parti ben na kata parti pona nga to pona te pona yo nazolo bapona pona nga na libalo ya nga man baba so ko tata 6000 $6,000 olinga mbalo to vanda 50 na ndako mama nalingaki na répondre nanu yo ozolobake ote mpona yo batika na bango na bambongo na bafarti na bango yo kende okota no libala mais mama milingi te na milingi bapara nanga nde balingi vi na nga te te zela te olobaki yaya nako répondre omoni sujet wana ma chérie s'il vous plaît parlons calmement te nako se calme te omoni sujet eza moko basujet oyo ezomaisaka presque bajeune mafuta likolo ya motu te baexplose na bango nyonso te so toza 10 bon wana eza oyo obali te omoni keno oza no capable oza na famille ya moto ambongo biso toza biso bapauvre tolo basiri bapauvre si pauvre aza na droit obala te na kongo maman zela na relato eloko moko moni na vie tozaka na étape par étape genre que on a de pauvres on a de riches bon on a deux camps de pauvres et de riches pour ça tonto ba o baza na mbongo te ba pauvre na ba riche balobi soso alia keloko bongi na mbongo na ye yo lelo ndongo za nous non célibataire au commun nous parenté moi koloko ma parent ndé au répondre na selon discussion autoza en lelo. Pourquoi je te dis ça? Parce que je m'imagine déjà parce que je serai parent d'ici là dans ma maison aussi. Ngana na ndaku na ngana autant que ça bana na nga et tout. Ma fille, maman, je vais aller étudier en Europe. Je paye le billet. Laisse-moi finir, maman. Tu vas parler. Non. Ma fille, ma chérie. Non, attends, laisse-moi parler. Tu vas se comprendre. Tu vas se comprendre comment? Zéla. Natangisi moi nanga et tout. Et puis un jour un homme aye abalai. Il avant de présenter mon bal n'est pas nanga. Ndenge moko ngana maman na eso qui na présenter papa na bango et pas ba bot nanga. Je dois préparer mon homme. Na comme maman bal nanga te to na memie par soupe. Madame, s'il vous plaît, madame, c'est là pour la question. Pardon. Salate. Tanya yundongo zawana. Oza fiance ozo bala kalate. Ndongo zawana mo bal na yo ayebi ke fona bala tania libala endenge zabo na mwasi na ndenga zabo fona valoriser boy fo abunda fo aluka na Congo baloba misala ezate misala ezayo luka misala ni madame s'il vous plaît question moko mingi nde baza wana ba jeune mingi o ba génération na biso ba ba mayele te Zela ka fati ndenga zui pouvoir au 100 jours bando ba vina ba contacta ba jour au 100 jours tonini po ba pesa ba musala ba million chérie Zela est-ce que souffrance à Congo et bandika na n'importe fati souffrance à Congo oui mais la souffrance tu sais quoi batu ba mais la souffrance oh la souffrance Zela une question moko ba cher abonné ceux qui souffrent c'est ça est-ce que tu vas madame couple moko basali 15 à 20 ans de fiançailles et le moment on a qui passe une fille comme toi ndi dans ce monde le batiti la grande dame tu permets de dire que non le mariage et ça lokola ki camaraderie pour na yo madame pardon on le dit bien
C'est là où c'est à comprendre. On le dit Ma bien. chère, mais non, Ouais, C'est là. On le dit bien. On le dit bien tant on entend que ça balle. Tant on entend que ça moi là yo. Est-ce que c'est que on entend que ça boue et on est pour la jour au bal là sur de la tout va on entend que ça pour l'avenir. nazotanga c'est pour l'avenir na ye nazotangisa ye mpo un jour ye mpe avalorize ngai apesanga merci oui ata 10 mais tu es mauvaise reconduit bana olobi na mabe normalement Tantine, s'il vous plaît. selon l'éducation de mes enfants non là on est en mauvaise éducation omemela bango babala bango mibala puso bakopesa kaka makasu na wana eza pas chez moi en tout cas pas chez moi nangana loba mingi yaya tozwa le temps hein omoni lelo toke na ba développement tozana ka teke no lokola ndeko wana bakende bapesa ki likasu na lipa oyo ya pa pesa likasu na lipa non moni donc na vie normale mutu nyonso olinga ba valoriser na lolengo esengeli bongo akena ba million akena ba milliard isa ça dépend ya yena mobali na ye et dépendre pe na bolingo et dépendre pe na ndenge yo zwaka muninga mwasi na nga nalingaki mingi nazwaki aza nyonso mpo na nga osele makambo mwasi mobali na nga adepensa ebele mpo na nga wana sa buzoba eza oyo bakie tu vois otanga bakombo te me ngai encore nayaki natanga bakombo oyoki presque babali bakonzi awa basalaka kindumba na ndaka mibali na bango yango mabala lelo to bala na concurrence yango pe eu mais tellement bala nyonso babali na ba honneur makasi tunda ya commis après batabwani tala bala la possibilité ozalango na moi miki ozalango et honneur za moi siko na lobi pour na bino siko nazo comprendre te papa na biso Kiseki dit papa na biso Fachi papa na biso Félix azolanda biso na émission oh j'espère qu'azolanda biso pour Congo check etalema partout na makambo ya d'autres nazo comprendre te atika bongo to l'été mais campé kolandele pas baboto bazali ko trouver ba via bana l'état peut landela yango ba pekisa ba pa o bali ko tiela ba nino ba bo ba dot mi likolo makasi tango sengi dot ebele ba miso wa se na ba ngombe au sein de 3000 $, au sein de l'État. Est-ce que l'État nous a nani? Il nous a l'État. Oui, l'État, mais. Parce que l'État est comme il kamouké, ne quoi sali besoin de libanda, l'État yaka, l'ongol la biso. Ok, na quoi un monde qui a nos commerces au sala, au quoi l'État talelanga. Non, ça t'en a sens. Il y a pas de commerce. Il y a pas de commerce, c'est ça. Dans le conseil nanga, osa na moni osa jeune garçon, osa propre. Faut le caper au sa propriété na yo na mamno nyonso. Kobala moi si na 10 $. Oui, sa propriété. Kobala moi sa 10 $. Okenge, na la tout le yo na famille na ote maman na ye, ote maman na ye. Eza ça c'est papa jour yo kobala ko ka douleur ya libala. Obi bato ba bala siko ba souffrir. Au moins pendant où tu pars à la fête, pendant où tu pars au bar là, au pas 2 semaines, 3 semaines, ok peut-être 1 mois, 2 mois, tu n'as rien au commençant à même 100 francs. Pour l'année, tu as beaucoup dépensé. On y biso à tout boliming à l'étranger. Tout un boliming à l'étranger, tu zupe balolenga bande kwebele. Tu comprends? Il y a moi la belle à Congo là ça complexé. Ndenge nini. Papa, est ça qui complexé. Papa jour nini. Et ça dans le sens on est dépendre nanga. Et puis, m'envoie pas les préparation. Pardon, Deko, yo lobi ki obima mingi, mais comme on a pas biso mingi, oh, to komi ko vivre le lo, eza o to zo mona ba libanda mboke pas minde, mais comme on n'est pas minde, to mona kutu makambo e ezala. Ezala raté, kaka na Afrique na biso. Ezala raté makambo koma biloko boye ezala raté et puis na Afrique bien sûr na Afrique ngo mais on est RDC na biso Congo, ozo mona tendo. Et comme débordement. Et lo betisa mwa ba ninga liba. Si on répondre côté à lobby non kutambola ko copier libanda moni lelo ba copier kaka eloko eza bien comprends oh bino bo copier ko senga ba voiture ba moto eza bien non na tozonga na débat na ebandeli tolobi bien à l'époque libala ezalaki comme échange oye na ba bien na yo na bantaba o apesio nini o pesi famille wana sans toutefois bo pesa misolo to nini
mais le monde ils ont un développement. Mais il y a vous avez qui n'a mis ça. Nous allons à rouge, l'homme Android des on échange, c'est bien bon. Même dépense, il y a des balles comme au Kabwana des parties. S'il te plaît, papa. Dépense, il y a des balles comme au Kabwana. Moi, si je suis à bandimichage, je vais me balle peu côté bandimichage. Dépense, c'est mon Kabwana. Voilà, moi, il y a religieux. Même casse. Attends, religieux, famille de la coutume, famille de la civile, famille de la. Tania, elo mona ina loba ezo kokeni moi vraiment mingi te parce que tokomoke na suka vraiment na suka mais ezo sala moi pasi komona moi si kitoko oyeba valeur na ete azoyeba te moto nini oyo akoki kolinga un jour apesa ye moi kilo moko boye yaya miyebanga miyebia osala santa na ndaka papa na mama na yo sans le savoir. On a de Jésus pour nous osala nga santa favoriser mobali na no boli ba mo favorisation pour favoriser mibali na no basi na bino. Mes chers téléspectateurs, je vous adresse à vous parce que la dame qui est à côté de moi ne comprend absolument rien. Na comprendre par rapport ya quoi? Je vais dire ceci. Pour na bateau bazolinga babala to bateau bazobala. Papa place aux atos, maman place. Préparer $100,000. Plus place yo zali. Tant que oui, bala moi si na yo maman tikanga lo oh non. Kambute. S'il vous plaît, Crispine qui sont s'il vous plaît, aussi ça m'a yo vraiment cher abonné. J'espère que vous avez au moins nos préférés dans les commentaires, bino people paye ça ba point de vue na bino dans les commentaires pour ça là moi c'est bon. Vraiment on a aussi puis là vraiment on peut ça bino maloba ça maloba moro ya suka pour ça là vraiment c'est bon. Na robanana nous na ngambo parce que na ngambo ni ngambo na kataki aussi kate c'est vous. Maloba loba no ya suka na moi conseil à propos il y a sujet auto tu solo la lilo. Pour la sujet lelo na opé ça conseil na bana mibali papa. Soko lingo bala moi sina yo. C'est préparer pour osanini pour valoriser. Normalement. Balingaka kaka mwasi pona kitoko te pona nini te linga mwasi azana mayele oya ko produire yo un plus lokola Crispine kisoka mwasi wa mayele licencié en journalisme alifasik mwasi atonda mayele bele mwasi bino pe ka ba téléspectateur botalaka mwasi oya nini to azolinga akota libala yaka to vanda te. Mais moi je te comprends pas ma chérie yo beta masolo na yo yo mtu babalo na $100,000 ngai mobali na nga na ko favoriser ye na oya za nango aye ko sala symbole pa na biso c'est tout. Malé maintenant loba. Mais tozo solo la non? Tozo solo la. Papa cameraman, s'il vous plaît pour qu'elle vraiment pour ça valoriser moi si na ye papa bunda. Kolanda Théo 100 jours recompter wana papa y a déjà dit déjà y pas valoriser pe moi sinaye ba parents o ya biso maman o ya botayo tata na bino a valoriser ka maman na ba pointe kaka tolanda olobi biso mo tolanda bana tolanda na ba parents na biso mais ba parents ezalaka boite na ba mungu na ba symbole ya koko na biso ezalaka pongo ba ezalaka bongo te na ba symbole ezalaka ba symbole ma défaite grand-mère y ba balai avec 2 vaches sans compter ba biloko mosusu ba senga na ba biloko ya biso ba valoriser ye papa ouais parce que valoriser moi si na yo bala etala lankisa belle famille ko mobalo lenda na razonga na ndaku moi ça ko kolia makokolo s'il vous plaît valoriser moi si na ye yaka to vanda to boinga na konto yaka to vanda tango moi si yaka to vanda ye wana pardon vraiment pardon tout si ça na ba maman et bon on rencontre na biso ba papa et maman na biso lilo basuka à propos ya sujet au dans le vie bon pour ngai papa tout ba olanda nga pour na moment oyo donc nazana posa ya ba parents na biso basunga biso omoni libala eza lipamboli ko ke panzambe. Donc, eza facilité, on va le directement. Maman la sonné s'il vous plaît. Eh, nasa nga sonné la kipe vraiment. Donc,
nzamba sunga ba para na biso idée wana ya kofatira ba mibali na biso ba $100,000 batika ngweza commerce te papa azoyoka ngai mama azoyoka ngai na fingi bino te hein le roi voisine moko aza aba obalela $100,000 bosunga biso $100,000 eleke belé parce que yo mona yo combien pona yo bon nakoki bon $100,000 kate toko mono ko senga $2,000 to bata $1,500 $1,500 ata $2,000 eza selon avoir ya mutu mutu so akoko zaza na mbongo te mais alinga mwasi na fafa nenda kumoko na place ba sente ye aya asala me fils ta moi symbole na bobala $100,000 c'est pas ça papa nous a $100,000 on peut se $100,000 ça le kaka c'est $1,000 ozo comprendre ngate c'est que ozo comprendre ngate no bi eza selon avoir ya mutu mutu so akoza aza na mbongo non yo zo obligé il faut pas ballon na ba millions na euro lingi ngai tout ba landa biso s'il vous plaît ngai na ngamba soki mbali na ngai abimi amonani na $3,000 amonani na $2,000 asombi biloko ya bala ngai ngana ko accepter soki mama na nga tata na ngai batelemeli ngai merci beaucoup j'espère que bande ko bolandi ba conseil à ba mama balobi biso nde bato bota kabino to lobi déjà to reconnaître ko la ba papa basala ke ba mama ba bota to qu'est-ce que la papa qui est pas que les olenga maleme pardon to comment que mena suka papa qui est moi liloba suka et pas bande ko ba kolanda yo. Merci Tania pour la parole. Beaucoup plus non le bande ko la biso Rolanda biso mais belle na parler moni en tant que jeune homme lingi jeune homme lingi moi sinaye moni ko zape na poste na précédé que non au bala ti lukana la hein uluki mbongo on s'est préparé oui non lukala on s'est préparé OK opesi mbongo oyo ça que non moi sinayo azala valoriser. Combien pour le dire ça pour na mbongo moni ko ko pesa pour ça la bien pas ba Tania moninga de nga ponanga ndeno bala mwasi nanga na mimi na ba milliards on comprend parce que là ça dépend de moi ça y a possible mais c'est pas la parole non là ça dépend de moi bala mwasi na ba milliards kolanda gauche te okoma kolinga yo betaka efimbu nyonso na bala na mbongo na kolanda habitude ya comportement ya sœur wana te to pe ya frère wana te oza mwasi obongi na lokumu linga mobile na yo a valoriser yo na $100,000 famille no tango koya emoke no mobile wana asali mamba malunga mais c'est pardon vraiment oyebi que après liba la vie pe mususu ezali na sima te bon ça la wala bon wala bino ba lega hotel là je ne disconviens pas hein Tania tu sais totangi ba classe yo ko pesa mutu santé tandis que yo moko tika na Tania totangi ba classe que pesa dot na ngai mobala yo pesa dot na ngai bino basa boye boza ja asisi ko senta kabino la silicité na comme na suka c'est vraiment pardon mukuse bande konanga mibali ya basi ya mukuse beaucoup plus bokende komona mibali oyo baza capable oyebi ke no akosime ba responsabilité na ye en tant que homme en tant que comment mobile moko aza respecté o abongi katikati ya comment ya société non que no ozi mobile moko auti so wapi aye na santina bolingo bon ça va mais ça passe pardon s'il vous plaît papa nanga maman nanga place ozali ayo côté ayo côté tango ozokatela mutu dot ya bala tala na mutango asala na société nini nini ngo ezala congolais efuta ba milliards oyebi ke oyo bala mwasi na ba milliards yango to kufa pauvre yango fallait le binze mo abi mbongo comment dirais-je moto bozui comment dirais-je à pauvre de plus en plus pauvre Zanga des jours au jour parce que vous êtes pauvre aux années de l'autre côté au lit mobile vous êtes pauvre merci
yango mona kuluna ekomi ebele na mboka bato basima bapara ya poete bosake non s'il vous plaît nde olabiso asisa mpona marathon bambele bazala na problème makasi te papa bana basi bana basi moyebake mo mbala atakomine na 50 ans aobala ne pas kobote mais moi moi sokomi dala ba 45 45 à 50 ans ménopause na papa voisin comme la ménopause kanga mwana yo toujours na ba 1 million na ba 10 millions na ba taba na ba ngombe pour moi abala mkoloni ndima mbali na mukie po bomata kondi ombate azadi ali kolo tanga okitale ozui mwana ozongise suna ndako na bino mote komisoni. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Merci beaucoup nayo ki vraiment merci beaucoup chers téléspectateurs Maramba Boye balobi donc pour mon ngo ezakaka awa na kati ya Congo Check TV bo s'abonner massivement na éviter baza ba artiste so na pesa bango ba mbote so ba okoma na ba 10 bo promettre nga ke bo pesa ka 2 personnes mbote. T'es qu'à toi. T'es pardon. Voilà les maman de Crispine qui sont qu'à 2 personnes na yo. Ben 2 personnes t'es ne piquer au cocaté pour son abandine na luna peso na yo moko na. T'es nga pesa nga te. Na pesi yo po yo lobate pamba yo koma tant ya na ki no stress oh lo pesa kite. Na pesi yo na yo moko mbote sans oublier balobi yanga mpanzi. Il y a 1000 dollars, il y a millions. Il y a un mot panti tout le jour à Sarah ou Eloli, moi si oyo, chocolat partout, matel colo qui t'a c'est à la caille, mon camarade Crispin qui sont comme moi c'est mon poussé, et mettre sexy, c'est au coutani. Merci. Bah to sangeli, moi to sangeli. Papa Kelly Star na biso pardon 2 personnes. Pardon s'il vous plaît vraiment. Pardon s'il vous plaît arrête. Sinon la famille ou 2 personnes et ça là vraiment bien parce que monsieur comme Souka Talara métier comme déclaré star pardon vraiment. Oui, merci Tania. On a apprécié beaucoup plus Bambote nanga comment dirais-je na bengaki mokonzi ba konzi. Hein? Grand prêtre Nzambe, babi docteur Dadi le Teta. Babi partout dans le monde ba yebi et puis respect place aux alliés. Et puis na pesi mbote nanga na lupini cuidado moi ça pembe. Merci beaucoup Nabalou qui suis star na biso moi 2 personnes et ça moi c'est bon. Merci maman, non pesa mbote maintenant ba regret belé parce que au kati biso avant. Pardon vraiment, il sait lequel qui m'a mais tu m'as déjà déclaré ngongana. Merci na chaîne ngai Congo to sungana ya Christian Boss depuis France papa ya yo yangwana. Na pesi mbote na yangai babi ya kati babi dadi vuluzi na bakata moko sala moi bien. Na pesi merci les souchou na Nzambe ko akela ngai akela. Wana ko tunolobate merci et puis amen. S'il vous plaît, vas-y, ma beauté, 2 personnes, s'il vous plaît. Merci na ba téléspectateurs nous sur la chaîne au Congo Check TV. Merci mbote na Iget Boya leader. Na babe yem finu ku ya Londres. Dans Londres ndem te sima mapa na Iget Boya na mbande papa Give. Mais yeba balé na $100,000 te. Yeba ko balé na $100,000 te. Et puis n'a pas préparé à venir à Londres. Pas battre en classe. Papa prépare taxe. Honorable Mouya Makasi. Ok, merci beaucoup. Lundi na biso vraiment beau s'abonner belé babi émission il faut qu'on partage tant au monde émission batindeli yo peut partager pour baye bazako balisa bana bayo kamakambo komi kolekala na Congo na biso ba o ba ko sepela nango c'est bon ba o baza pour ou contre c'est bon. Donc pour na ba commentaire na bino to Rosela mbote na ngepa ya metiti mbaza na sima caméra na bosani lisusu te na ropesa Tony Maemba mona poto akenda poto tongo balobi ye mwana France ya solo ba gros bisous babi notre père ya Santou Malia. Donc place aux alliés ba gros bisous vraiment na boss te mon boss. Donc muto afutanga donc na pesi moto babi si mutombo papa mutombo mobali ya pembe ya miso lala papa bane belé donc paso landanga na mboka malili donc ba gros bisous bo s'abonner belé massivement tokutani na émission mokolo lundi. Merci. Congo Check TV Yasiba Mutombo Congo Check TV Yasiba Mutombo Ina yese
na Congo. Check check mama, ya Simba Mutombo.